Bonjour, bonsoir, bana mama, ça dépend ernion so bozwa mise Noela TV na pesi bino bambote na kombo na Yesu nzambe na lola abomba pe abatela biso la famille, j'espère que toza bien. La Chine, bino nyonso ba bisous, c'est maman Noela TV na pesi bino bambote nzambe na lola abomba biso partout bisika nyonso tozali sans nzambe mbulu biso soki nzambe te. Tokozala na vite. Bana mama eza nini ya koyinda la baronne mama ya YouTube. Soki balobi ke la baronne de songa nzila mulakisi balobi lukuta aza songa nzila te aza mutu boye te. Ye wana yeso na matière yo koyebisa bino ba mama kokene na lolo yenge na réseaux sociaux oyo eza bien te. Bozo kendo ndire bazo komema na batouar bazo kende kokata mitu. Pourquoi bokendaki bato liboso ba les premières yango botunaka te yango yo ozoyela biso matière eza ya solo bien eza lokuta mpona kolakisa bino ke Karine Mokonzi nde mama ya YouTube otiaka tembe oyo azokoloba na monoko na ye ke boss dimi ye moko azokende kobondela ye moko siko wana bokolobaki te azokosa Karine Mokonzi wana azala lokuta akosaka makambo alobaka akosaka. Bazo fukimisa bino alobi bolambela ye alia atonda akoyate akotala pete wana la baronne donc ya za wana zozela soso 100 000 soki ekoti na compte la baronne akozwa kolia ngo na nko bino bosala kaka bemission ayela bino bemission bosala yende azolia kaka mbongo yende na arieta bazolia mbongo bosala ba stratégie nyonso kie azoyela bino na arieta poison aya na ngo na nko ye kaka mabolongo wapi na se azokolelela nzambe na bomoi donc bino bozala kaka wana bolanda vi na ye azokomata se komata bakokende kuna bazwili ye mbongo baye bapesi ale yango na nko na ndambo akanaye po alakisa bino ke yende mama ya YouTube yende boss dimi alingaka ata azwi bino alobi ata 10 ata 20 bokende me ye kaka Karine Mokonzi nazotela bino mwa extrait na ye moke oyo awuti kosala na TikTok bolanda na bokebi nyonso tokozonga na analyse na biso toluka koclôturer ekosala biso bien na Noela TV tolanda Karine Mokonzi mama ya YouTube boss yana okyo lobango pe ate mema mambu nyonso kitoko mambu nyonso kitoko. Donc il a qui si que eza kanda bino sko lokwa ba utiliser bino lokwa ba instrument so muta siliki pasa bolingo na Karine aye pa na bino boyambi siko ndenge boye na komo raisonner so na zonge la boss tote na onzo tananga yo raisonner net boye bino bato bokomate bino bokomo décider na vie nanga bato bokomate wana nan bokomite wana itanke baba nai na vie nanga ngazongela mobali tona boya tona ndima bino bate na bino wana de bokomi na komate ngana na posit na tuni bino ngape susu na miche suni na mutu ngana lobi ke nazo raisonner nazongela ye tote bino mama wanjo komela ngate ngana tuni bino de ato komi na épisode ya question ngana on a posé bino question est-ce que te wana bokomi ne bwana tu pressé bwana vitesse moko bana mama na seka nano susu ata moke la baronne yango nzambe na bomoi bana mama en tout cas bosalaka ba matière bokendaka na loyenge te pe vitesse te bokendaka na kofinga te na bakreti te non bokendaka botindika botiakal tindika tiakal parce que Karine Mokonzi moko ye moko ayebaka makambo asalaka donc ye abandaka te me babandaka ye mais siko soki ye ayaka me bokenda na loyenge te boyoka Karine ye moko nzambe na nga naseka na la baronne mama ya YouTube atiko sekisa biso boy
la baronne. Ye moko aza na ko raisonner soki akozongela boss Dimi Belau ou bien te aza na ko raisonner. Kuna nazoyoka ba chinois mususu na ba commentaire bazokoloba te mami ya lobi te nini. Karen oza mutu basala kona matière nini. En tout cas bana mama yango balobaka ke na bolingo ya bato mibale pesa kaka conseil bango moko bakotala soki bakoyokana upa soki bakoyokana te bango moko bamikabwana ke bino mosusu bozo kotia ba commentaire bozo pesa ba conseil ya n'importe quoi na libala ya bato o bien ndenge soki moteme lingi yo so ya yebi soki tenga kuna boye boyo po yo te pilipili na mungwa yo po tie ba commentaire aza malamu te aza mobala mabe akenda kotonga yo o mwasi wana aza kitoko te aza mabe ayebi kolamba te asukolaka te yo so tie ba commentaire siko mukolo komona bango bazongi susu bango mibale sikoyo bino bano tie ba commentaire bino bando kofinga bino bando koloba n'importe quoi ye kutu kolinga yesusu te aza mwasi ya mabe aza sikoyo boko komela wapi bo tumna libulu boko na kati mabele bo bifinika obie boko tala bango na misu boyo bendenge nini eza makambo Karine Mokonzi la barama ya YouTube soki bo moni ezo kitezo mata ke azu mibali na ye azu ba copain na ye bazo bundana bo pesa kaka conseil bo tala kaka na misu bo kota au profondé parce que o eza la baronne mama ya Kilibi boyo kada waka lobaka Kilibi donc Kilibi na Kilibi boto la Kilibi ndenga zo beta Kilibi pona makombo ya boss. C'est vrai ye mutayaki na matière à libosote. C'est vrai ye mutayaki na problème à libosote ezali boss ye mutayaki. Mais boyo kandenga zo loba boss ye moko akomi ko ya ko bondela. Ye moko akomi ko ndeko na yeke to kende ko zela kaka wana Karine abimaka na ete azala kaka na ndaku to ko mona ye to ko kuta ye. Azokene ko fukama. Boserana bolingo bolingo mususu basakanaka nango te mususu akokosakana kolobaki te wana mwasi ya mabe me eza na mosolo bi non wana lokuta mwasi wana aza makambo nyonso bien. Donc cela veut dire bakoseli wana c'est la baronne mama ya YouTube on va to bengaka ye mama ya YouTube asonga nzila moto atia tembete pe eza lokuta te. En tout cas dans la bien sous épisode na ye moko mususu uti koloba boyoka ngo pe na bino ensemble na commentaire bo commenter mais ma finga ndete wana la baronne yende bolingo na ye ekendaka nde bongo wana bolingo na ye ti bozo mona pe wana ko botaka pe wana azoko vivre makambo nyonso bana bazoko kola exemple déjà Arieta bozo mona déjà ndenge azoko kola kaka na kati ya matière na ye donc kaka bongo boza na tela bino susu bolanda ye susu na bokebi boyoka oh pardon bozela nano soka ayoki zwa makasi abengi alo congélateur ezoko sala te donc na minute wana congélateur ekokota yoka Arieta pe Arrête, je vais me fâcher. Bon, tu as un volume, je suis en train de quoi là? C'est quand ils ont ma casse, allô? Congélateur et bébé, n'a pas frigo de boum boy. Allô, n'a pas frigo de boum boy pour congélateur, n'a bébé frigo de bonne et à la valeur il y a 2100 €. Après, le banana, d'accord, je t'envoie l'argent. Et non, tu es à 3000 comme ça. Oh, à l'écolo, et on a moi quelques courses. Ok, d'accord, à tout. Abi kanda nga bazwa na balolombo, na balolon na osenga. A proposer un lobby devant un Gauthier. Donc ceux qui attends bon moni boss côté moi ba lambe la kiolia ya. Boya ko ebisanga mbango. Puis aka allo boss. En réalité bamba télécommande na télé kofi, télé na somba kiango 1600 na zo ki ba charge na zo ki ba garantie tout ça m'a fait 2050. Donc voilà. Il faut la changer télé. Après, ok, tous les fins de semaine, nous place dans la pour nous commencer à l'ouest. Ok, d'accord, bah, je te laisse. Maman? Non, ma cambo change. Oui. Autorité morale, meilleure. Boyoki, hein? Sikoyo,
moto aboye neti la baron bozokota na makambo na ye bozosalela yango baémission à la con à la haine siko moto aboye bozoyoka ndenge ye moko azoloba soki afandi bo abengi allo congélateur tina minute oyo ezosala sauce baby attends je te vois l'argent donc moto aboye bino bofandi wana bosaile live donc moto aboye na kuzu bazobenga ye siko matière yango bozalaka nango o bojo bozalaka nango bobimisaka te po bokanga Karine munoko ekenda wapi ezalaka wapi parce que aya kokangisa bino kaka munoko siko bino bozana ba preuve po bokangisa kaka munoko boyaka na ba preuve na bibolo bakete olobaka ebele otiaka munoko bosa lingi yo bosa tala ba preuve yango yo to mona pe biso pe to kanga Karine munoko to lobi la Chine la baronne pourquoi le kota boy mais banda boloba tozana ba preuve mana yo tozana boye tozana ba audio ebimaka te en tout cas boza lukuta en tout cas to moni bino bolobaka susu te ke bozana ba matière à Karine tozana ba audio à Karine tozana boy po bobimisaka ngo te boyaka nango te bolobaka kaka po bolobaka ba mona bino ke bosala ba matière bino nde bato botiaka Karine contre mi parce que asukisaka bino asidisaka bino mayele bomona susu te kosala ndenge nini to ya kokosa nini parce que nyonso toyaka tokosa kaka ya kocontredire kaka tokoya tolobi boy aye kocontredire kaka o mama na ye boy aye à contredire parce que elakisi ke nyonso boyaka nango ezali ya lokuta en tout cas botika lokuta na bino esi emonana déjà botika lokuta toke susu na sujet ya ndeko na biso ya mwana na biso leki na biso Mboka Revino la générale de la Chine. Salut bisiko ozali c'est maman Noëlla TV, je t'aime ma chérie bisiko zwami to moni susu mwana mobali oyo na kombo ya Juju Bio en tout cas oza mobali jamais otuko koma mwasi ato bozomi kosa ke tozali basi tozosala boye non boko koma jamais basi ata babalusi bino batie bino mabele batie bino nyonso mais jamais boko koma lokola mwasi d'abord oyebi pasi ya mwana te ndenge babotaka mwana oyebi te soki obota mwasi na yo otiaki mwasi zemi mwasi ya boti elakisi ke eza yo te comment fait-il oyebi vie ya mboka te place ya afandaka oyebi yango te mais okoya osali life obandi kofinga ye banda obali ozobota te zemi te en tout cas congolais to yebite na quelle matière basalaka congolais ki motema be na congolais azoluka eloka koloba na kati ya public azomona ta lobi ke te ngafuna take moto boye na matière bo ngafuna kene boye boza lukuta na basi na mibali en tout cas boza miyibi yango mundele amona congolais kaka congolais azaka moto aka bongo en tout cas c'est vrai ka pona jara ya bato aboye bayaka na vérité te bango na monoko na bango kaka lukuta. Donc ozalaka na mboka wana te mbula ya mboka azarango oyebite mais ozo bakse ba mbula obala banda kala ozo bota te ozo sala boye te donc obota ngo bokomi ko botsa batongo na makasi d'abord défi oyo Karine Mokonzi la baronne ma YouTube a pesa bino ti lelo bolongola ngo te oboloba ke zemi eza te ti lelo bolongola te Arieta ye wana ko si 2 ans azana ko kende ti okoma 20 ans bolobika ke abota mate défi wana na bolongola te siko bobandi susu défi wana pa ya Mboka Revino siko place ya fandaka est-ce que boyebi ndako afandaka est-ce que boyebi ville ya afandaka est-ce que boyebi etani na fandaka boyebi yango te est-ce que boyebi vie na ya zotamona ndenge nini est-ce que eta Mboka Revino azali nango na minute boyebi yango ezani en tout cas boza lokuta ata ko botango est-ce que ayako sala défi na yo kutu mwana mobali yo nde moto ayako betela ke non na minute nazana zemi be nazana zemi te non botika Mboka Revino bisika azali afana na kimi afana calme bino bolona défi oyo Karine Mokonzi mama ya YouTube apesa bino pona ya Arieta nanu bokoka ngo te bolongola ngo te après bosisa ngo nte bokesu c'est pas ya mboka en tout cas bolonga te boya sus na mboka boloba ke bolongola matrice
yo kutu mboka pe ko bota te wana to yoka bino mais mboka si abala azana ndako libala boyebi même pas est-ce que pas oui vrai ou faux boyebi yango te mais bozo ya déjà bobandi ko finga susu mboka yo ko bota mokoni bande obala oleboloba obala te okobala mokolo nini oleboloba osala boye te bo finge susu. En tout cas, boza batu, ba Congolais, boza batu, soki bo bomaka te, bino bat boteka ka bat na kati ya wenze ya tipo bat ba no teka les abino parce que makambo ya kana ngona na réseaux sociaux kaka ya lukuta ya vrai boya kana ngote boya kusa en tout cas bo changer juju bio changer ata ozana mwana bota mais yo muto mona ka passe na hôpital te na maternité te moi si o tchaki zemi akena ko bota cela veut dire que la kisi ke yo na kamba basi ko kota ka offonte parce que oyebi pasi ya mwana te oyebi pasi ko mate oyebi pasi ya mutu azalaka na zemi ndenge asufraka oyebi yango te en tout cas botika kibonte mabe ata bokoma basi kibasi na bino wana eza ya lukuta eza Sodome na Gomor eloko nzamba yokaka kanda aboma Sodome na Gomor pona bino alors makambo ya basi botalaka ngo na mosika bino bosalaka bino na bino ndenge bosalaka ana mais makambo ya basi pasi oyo mwasi amonaka na zemi bino boyebi yango te alors botika kotaka na baje ya basi boye sala ba émission na yo sala ba rando na yo mena côté ya basi ya bana en tout cas bokota yango te wana eza conseil gratuit na pesi bino boza mibali botika la mibali lolenge bo mibaluka ezala bongo mena côté ko simbaka basi bota mokonini sala zemi mokonini on dirait soka zemi ya oya beteli yo na kati ya réseaux sociaux naza zemi naza boy Karine Mokonzi kuta bana laksa zemi na yebo ba lobaka zemi yango elongo ekwe zemi yango ezate zemi yango esali boyete Ali Express bongo siko soki mboka yeko laksa après boko ndimango botika mwana batu calme ko olingbo bansusu epa ya mboka non boko koka te na kombo na Yesu bino nde bolongane défi ya Arieta accès akanga bino munoko Arieta akanga bino munoko .com donc muta koleka te ngungi te nyama te donc ezande bongo c'est Noela TV en tout cas na pesi bino merci bambote bisira bozwa video na biso bo like bo s'abonner bo partager et ko sala biso bien bo longola défi o Karine Mokonzi azogela bino pona boss bilao bo longola ngo po bino bo yambaka ye bo yambe susu ke pourquoi ozongi susu Karine Mokonzi est-ce que azolobeza ya solo to ndima bino soki bo longoli yango te bo si bo échouer Karine Mokonzi a beti bino 12 donc 12. En tout cas, tokomi na suka vidéo na biso, bo like, bo partager et ko sala biso bien na Noela TV. Jamais bokozala dessus parce que biso to finga na biso te to pesa ka cela ka analyse na biso ya bien. En tout cas, c'est Noela TV na zotika bino. Karine Mokonzi apesi bino défi pona boss Dimi Belao. Yango yebisaka bino ke botala kama Karine Mokonzi na mayele bokota na buzindu te bokendo kofinga pe na sentiment te po bino moko bozala na soni ya koyokana na bango kuna bino bokozala te apprendre ou à laisser c'est ça c'est Karine Mokonzi. Merci la famille azotika bino ba bisous la Chine. Malingi bino pour l'amour de Dieu. Bye bye, c'est Noela TV.